Bien. Bébé Bundes elengi na yopsanga bese Bundesliga quoi ya Congo Glody Diasiga la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro Mazolela Tracy Mbelenga Mazolela Tracy Mbelenga. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Bonsoir en Afrique Mobimba, Congo Mobimba. Bienvenue dans cette grande tranche exclusive dans le site numéro 1. Il y a Internet où il y en a plus de 40 000 abonnés et Lenga Congo. Nous avons annoncé tout à l'heure, nous avons un musicien qui Pomba Nuance déplique. Tu as déplique na kata studio, tu éviter déplique na studio azo salanini, abandeli générique, abandeli chanson tonini. Il y a un toyo kokanga pour na bino, bonga koyeba vérité. Pour sito toko sarate. So to lobi o eza o. Il y a des sites où on clique, bah comme boye, au tel monde magamusus. Awa tout le baga vérité. Alors Nayambi pour na bino pour la toute première fois déplique Pomba Nuance. Bonsoir déplique. Bonsoir. Tu kokanga na studio. Tu qui bas chanson kitoko. Tu comprends tes déplique au petit générique ya kitoko o ekangi. Hein? Au petit baumba ya kitoko. Et bemi ba to so sepela nango mais au côté studio le susponani. Wa o to bengo Bundesliga. Eza na kaka loka to pesi combo ya album na biso ya orchestre nanga comme nango Bundesliga. Ya ona ina laksa bino ba artiste ba na kati ya Bundesliga. Yango to sala rumba oyo po ba to ba comprendre ba artiste nanga ndenge ba sala musala na bango quoi parce que na ina présenter siko orchestre nanga. To sala sortie officiel album et il est très bien. Carton le 22 zaki carton moko impossible sikoyo nina laksa bato bazana kati orchestre nanga donc toloba banjelu baza banjelu ni ba santu bato Bundesliga toloba au fula ba musicien na yo voilà parce que moni bato mingi bakanta peut-être égoïste ba yo ka yo yimbi ba yo ki générique au bois na générique alors nous faire découvrir donc bato ba mona ba musicien bato na ouverture bato ba découvrir plus nga ce qu'on a kati Bundesliga na présenter bango ngana oyembaka muke na on est revenu muke na la sabino ba capacité siko ya ba musicien na ke lobby ba ozape ba artiste mineni parce que na lito na sali recrutement moko en tout cas ya bien makasi voilà aux en combien de musiciens bah belé ba kozala au nombre de 16
16 mai yobi kaka équipe ezalaka basusu baobeta baoreprésente équipe basusu mpe bafandaka na ban eza normal, c'est ça quoi. Alors pour Maniance nde okoti studio te okoti studio eza pona oyoki ba frère na yo bandeko mosusu babeti ba générique makasi ba rumba makasi yango bien tiens il faut na kota si obandela studio te yango masqué ka ba musicien ka po et ça net moi genre mais okoti ka pona obimiselo makasi parce que o ça pe générique moi makasi yawa eleki kuna na o boaka kiwana donc générique to misato comme no manioko titre no manioko donc petit ça grave mais petit otandaka manioko à titre non manioko donc sentir que moi si otanda manioko ba to ba payer donc mi bali ba somba manioko depuis le gozo en wapi yo s'inspire nani ba ngana s'inspire na ba momi na basi parce que bango de ba fondation moi si ndaza mukili voilà et puis yo za na secret mo depuis parmi les musiciens amenés dans beaucoup yo, les musiciens amenés dans beaucoup yo. Na moni ba serre li bande belé ba moment li banda donc ba serre amené. C'est que nous a na po benda ba serre nous serait pas na yo. Kaka ba chéri depuis. Ouais ba linganga trop pour na savoir faire nanga ya boulot na salaka. Ya ngona mona ba place ba maman ba zande place mibali ba salaka. Ba onde ba salaka ba bende nanga mibali. Voilà ya ngona. Alors depuis tout ambio na site amené o za ilinga Congo. Pour site internet comme trop mambalukuta mao depuis boy otali on peut dépicter moninga moi ba dessin animé moi bana mombo alors o site numéro 1 ya Congo donc elinga Congo avec Tracy Melenga Pro motema ya Glody Yasuka depuis aux musiciens milongola depuis micha muntu normal na musique à Congo au monde qui ça va ouais musique à Congo ça va parce que musique à Congo ça a évolué très bien. L'artiste c'est tout bon ça na bango vraiment correct hein. Lelo to kompena ko mata quoi voilà donc musique à Congo ça va mikolo neti oki nani ozo apprécier nani mikolo na ozo ko apprécier Chetani Gola ozo ko apprécier Fali Poupa na bagamba sala babilo ba sala na apprécier ba frère na biso ba Robinho na ozo ko apprécier Fabrigaz ça ko encourager pe Mignon Abraham Kalaming TP album na eko bima ça ko apprécier le roi de la forêt Kalaming T 7 jours de la semaine na ko apprécier Fabricaz pe Kalaming T Nino bima et puis ba frère na biso o balongé par Fabrice ba on peut ba bimisa et là on a bango voilà honneur na Congo quoi honneur na Congo to lingana ka po ça la bien naza pour ba musicien nyonso ya Congo pour musique na biso et maintenant ba oto na raté eza plus talent ngana kumisa talent par après trop sur la na biso te mais so za talent non na kumisa na ngayo depuis na linga ko makasi pour ozala sans polémique ozala complexité la vérité donc bomba elo na motema te papa wemba kufia tiki biso ina nango koki na mémoire papa wemba et au cours banini que ça décrit la population de partout plus appelle les amis na ba mission congolais autant la qualité ya artiste bongo le loza soutien na mukili et la saketo e ba ko respecter baninga to lingo sala bolamu pa baninga et puis papa wemba tikali la génération mobimba ti bato ba koya comme on est au bon gâté, on dit que bon parce que au asaleli biso na mboka na biso République démocratique du Congo et ça musique on a CP na gouvernement ndenge ba pesi journée moko pour na liwa etikali journée musique pour la République démocratique du Congo donc merci na gouvernement na on va saluer pour na papa wemba voilà asa icône ya mystique quoi nyansa moki nanu pour la souvenir ya papa na biso nyansa moki chanson oyo lingi yo moko. Est-ce que Banzaka Bengayo? Est-ce que Banzaka Bengayo? Voilà. Wana boyoki déplique pour moi na nuance. Ayembi papa wemba na nuance ya déplique. Pour déplique aza musicien oyo aza na voix na ye kitoko azo yemba batu ba apprécier. Na pesi Bernadette Masengo Mbote BM sans oublier Nicole Zaina Mvama La Force Tranquille. Moi je suis en mallette ana cash ya kosakanate. Mais depuis tant que je suis musicien, je suis
collègue non mon côté. Mais il y a une émission qui est héritier Watanabe. Est-ce que depuis qu'il y a un problème d'héritier? Il y a un problème d'héritier. Un problème d'héritier. Parce que Batu Mingi, moi, nous sommes non, depuis qu'il y a raté, dans la maison, mais vous avez baguette, bien balé. Baguette, on a Tisco, ici, la raté vraiment. Tu as un problème d'héritier. Un problème d'héritier. Et un album, moi, Sika. Na o ba chanson ça là. Ozo compter que ça la featuring te na ba massa na mususu. Non, ça featuring na Gabonais moko. Na Gabonais moko pour le Mr Lova Lova. To ça elo mogo esi ekoti chéri tika na yo esi ekoti. Donc to ça esi ekoti chéri tika na yo. En tout cas depuis expliquer biso bien. Ni yango ekoti. Donc ouais, bilo to ekoti. Écoutez, comment ma biso kota ba bêtise to na comprendre elonye koti vraiment to comprendre expliquer biso po batu ba Hollanda yo vraiment donc elenga gogo donc esi ekoti chéri tika na yo esi ekoti donc ba bim sina koti ba plan danga de na parler donc tika no déjà po si ekoti na de bien esi ekoti. Comme Nias, est-ce que au travail na producteur? Donc on a producteur mais on a déjà envoyé on sollicité ma casse pas producteur parce que et belé batali musala nanga ba Monique ça va tant on a bêti sortie officielle ngamoko na bunda ba studio ngamoko mambo belé toujours débattre na ba production potocha maboko na bike vela nga duk pingis azana déjà m'envoyer en projet. Donc, c'est en Europe pour m'amener et Simba. Nous avons la Bundesliga bimi, tout ça en promotion parce que Bundesliga ngamo bimi c'est un musicien. Ce que nous avons promotion ngamo artiste. Na y a producteur bon on a différence parce que biso tolinga producteur c'est un voleur. Y a pour muibi. Na habité ba producteur nyonso. Quelques-uns ba vrai muibi ba ya pour bah ya utala mbongo ma utala teke il faut promouvoir artiste quoi voilà. En parlant des producteurs ils ont des connaissances à musiciens Lacoste à produire frère no babinombe à comme producteur soit solitaire pas produire depuis quand on est faut la rebeller qu'est-ce qu'il faut pour toi produire des pliques? Faut bon, faut miser sur nga. Soit you mutaye, là la coste soit miser pour nga, bon, c'est bon. Nga un problème té. Un problème tout à monika ko produire nga ko ya mais faut miser de la risate que te yo sala no musala comment na étape à popé ça te faut miser là. Voilà. Depuis qu'à oti na maison mère, depuis qu'à longo maison mère, depuis qu'à fandi tamoro moulaï. Batu bazali sa confiance te batu apesi ki confiance te na ba frère no batu ba nimalité que depuis ko sa marmosa lelo yo non personnellement et ça la yo nini ki batu bazali sa confiance na on te batu ba nimaki ote ça c'est vrai il faut tout le bango voilà c'est une remontada donc to bengo remontada oh to bengo remontada ouais ça remontada parce que batu bando choka te sko ba choka et parce que confiance qui n'a l'accès bango sous musala de plus en plus. Et puis bon, moi on a formé bana, na vite fait na formé bana moi ya bien na Bundesliga ba comprendre. Merci na confiance na bango na lito ine ba pretenga ngako ba pretenga lito ite nga na koti ba ndako ba tunanko na makasi parce que nga ba ebe na bango te boy na koti na makasi puis na koti bien te toujours malembe balobi nga na kokoma mutu mbala moka lelo te mutabotama nzamba sala mokili na ye mutu sako sala eloko mbama pouf epeli mais mususu fo yaka malembe ti voilà biso to yana biso malembe mais avec le temps tu vas comprendre que depuis quand ça musala bien avec le temps tu vas comprendre parce que tu vas lele mingote depuis ka beta raté premier concert son ya bien ya misinga mona comme une balance depuis 14h pour te réussir son tout ce monde balanga oui que au beti le papa chéri son nabi ouais wana vient na presse trop l'homme qui a mis l'eau dans coco soka beta musique on des disques voilà ngana oyiba kaka ba mélodie ya bien ba idée ya bien ba vie pour na progresser ba tout ba lo ba ke o ne na lo ba bona yuma na linga te nga yuma te na yuma te
Dans le micro, dans le badage, si tu es poli envers moi, je serai très poli envers toi. Expliquez Bissot. Voilà, si tu es poli envers moi, je serai très poli envers toi. Si tu es impoli envers moi, je serai très très impoli envers toi. Alors là, c'est que moi, qu'on respecte, on peut se respecter. So déconner, moi je déconne. Non, boum, à ma bé. Quand on dirait des pliques, parce qu'il y a des commentaires, des pliques à Yuma bang, oh, na banga, des pliques, na bang, na bang, na mutu na bang, na lia ba mutu te, na lia shinga moko, ngamo na luka vi na ngamoko, na futa parler na ngamoko, ba carrosse na na somba on na ba propre fond na. Et puis domaine matolo. Botu na ba vie tout, botu na ba onyo so bato bala, so ba mona nga chez bango. Na kata. Na beta mata. O vivande. Na vivara na ono zo na se contacter na ona nango. Na simana yo na zo komiso teti po depuis wa bi oza teti makasi. Yango te na zo rappeler nde bato ba bunga. O ba bunga ba kasa moni respect eza bo umbuté na respectant nde bato mais som ta bungi na bunga. Yom tolo balanga ke non na yuma te na pli mauvais que bateau yo mona kana o baba teti wana na pli baebinga et puis toyebani bien baebinga bien na pli mauvais que bango mais tellement to kolina ba éducation bien na ba palin boye ba ke éducation to zwango pe na balabala pe to pe na ba éducation ba balabala to zwa pa ba yaya ba nini so amni pe na koti sango e kota ya mabe peut-être ba to ko yinanga ko avna otali pe interview nango zappé. Mais surtout boyaka kokumi ça peut-être fallu pour pato faire rigolato mission moi ça complexe et ça to valoriser qu'il si so bango basala ngote ngana sala nango moi je m'en fous moi tout soit betelo on a bien non le beta bien c'est bien té bo supporter peut le ba bien té et ça complexe parce que bayembela ngate na studio ti bato bandi ma ouverture et ça qui pour na komisa fallu pour paté ça pour na komisa faire rigolato pour na komisa ki kingani te pour na beta ki musique ya bien point bas d'abord bunga raté depuis ga yuma te bunga raté méchant za mabelo yango na méchant na yango na méchant na koti studio pour beta je somo reboni ça bango lisusu na banda de beta so bayebi babunga moni congolais mabe congolais bunga histoire avant depuis quand vous allez à la maison mais les seuls jeunes ouais na idéologie ya rumba et beta mesimbi to bunga histoire ti na total histoire a wenge moto ya sika ba pese nzembo mbalamo c'est moi na sa histoire pona na kacha wenge musique maison mais na sa histoire ata lelo ba boya lobi ba ondima la histoire la bêta zénith de Paris sans résistance quanti quoi muta résistance la bêta ba stade de France la bêta ba côté belé donc na soda na banga nini ya kutamwa mituka na tamwa mituka ba jar tout ya bambongo ko simbala na simana na complexe mutu te c'est que na respectande ba vieux ba sala musique avant la pesa ba onde respect parce que basala musana bango bien ya teke so depuis ka lobby na TV que na linga rentel o teza côté a complexé yondo la complexé yo muto critiquer yondo complexé depuis wa kanda nani lobaka mutongo to yeba ko bomba pete te depuis tanga ko mutongo batu ba yiba po batu Hollande yo to benga bango ba fanatique à la con ngana benga bango ba fanatique à la con c'est-à-dire ndenge nini na pesa exemple mutu mo balingaka alinga déplique et mon on appelle na miso que Fabrice a bêti musique a bien mais le quoi linga déplique alinka boya kaka makambo Fabrice a sali oh voilà yango tolo baba fanatique à la con on comprend mais au monde na internet a commenter buzoba na kuzu na parler na bona fête na bango a bêta musique a moto na complexé que tu es on comprend parce que na poto ndima bino o nga fanatique intel na fête ya bino betaka musique ya mutu wana tisuka so bat ba obimate na fête vous comprenez et monotonie au sana pe bien té donc esenga que na fête il faut moi musique ya fallait pour peser la musique à faire rigoler la musique ya Fabrice musique intel za la nyonso pour et embellir pe fête pour jamais ça que na fête moi betaka musique a déplique au banda soirée ti lobby
Soulé bateau, au soulé bateau. Et là, c'est qu'il y a la place pour tout le monde. Si on a fallu pour bêter l'eau qu'on a, et l'eau qu'on ouais, ce que ça bien. Tout le baguette bien. La moyenne on peut bien. Tokyo quand on a quitté plus dans Tokyo quand on. Ce que ça bien. Et l'eau qu'on a ngoni et musique. Voilà, en fait c'est ça. Surtout Jesus pas les padres. Aux hommes on a que jugement. Non non boya. So continue na bar. Est-ce que bien on peut bien ça? Le nasira mesana na milelo. Nasira mesana na ba choc. Voilà. So continue na bar. Au moins que batu tout. Ba obi nango. So continue na bar. Ozoka hymne national les obeta. Ba chéri tout ba hôtel. Il y a une de force à musique congolaise. Botika qui fanatisme à la con. Hein? Et aussi maté. Bonne chance na papa Hervé azobimisa album nae. Kalaming était awa. Bonne chance na Fabrigaz les DG azobimisa. Bonne chance na ba contremaître azobimisa. Et là qu'on a bango pe les DG. Bonne chance na batutu azobimisa. Bonne chance na vena biso. Est grave mko bongo. Yé pas azobimisa Kalaming était na bosani titre nango. Debout congolais, voilà, debout congolais. Bonne chance na Eclipse, mon soso, tout le monde. Donc, j'ai ça que Chipo, yepé na mona qui abim sa plan. Bonne chance na Abraham, yepé Kalaming qui abim sa plan. Et voilà, que vive la musique congolaise, quoi. Voilà. JDTP lobby a obeta na salo ya Kofi Olomide. Bonne chance. Bonne chance. Olomide peut soit sollicité que non depuis qu'obeta. Comment obeta? Pas de souci. Na okebeta, na okebeta. Tobeta qui les vendait qui mystique. Les vendait tobeta qui na hôtel Ledia. Ouf. Niveau ya plein wana na niveau à musique. Toya malem. Sans invitation. Sans invitation. La Bible est sans. Les journalistes bazar qui on a ebi. Et puis basale direct. Nous les bêtes on basale direct. Donc là c'est que tricage des ala qui était quoi. Voilà. Depuis Pomba, est-ce que Okiko Sala souhait au monde entier bato balingarate featuring yo nande kono fali popa boimbi ensemble parce que vous avez en bonne relation comme ça voix na yo na voix na ye bo sangani total oyo pesa okanisa ngote peut-être un album oyo ba tenani no oza ni na ba musicien na présenter ba musicien bon wana maman Nzambe et maman Nzambe ne Nzambe à prêter biso vie n'andenge tous aller là quoi. Voilà. Problème est athée. Problème est athée. Sur le bien salamé salamanon. Depuis qu'on a trop parlé. Baninga mususu bakindaka boîte boy mais depuis qu'on a boîte c'était bato mona kona boîte c'était pendant ça même promotion na yo trop parler pourquoi depuis un temps musicien amené na mboko. J'aime pas parce que andenge na ngati. Na langwa no pamba. La difficulté sur que nos boîtes na Amerika mkena olangwa ko ba faire masangate ko ngati donc yango na mela na palin so moninga na ratan monde tsambo na naturel yango na sa musique so kana meli c'est fini to sala so ngote na ko ka shooter yango na préférer boîte te pona ko kana ma ngote donc na ko forcer o eza nature na ngati ba kolo boîte ba to ba kenda ba boîte bana banda okende ba yesa déjà yesu na se au moins la route est belle, les garçons talons, banin. Baindara, kuna ko folé, ba momi, ba mamututu. Nga ndenge na ngati, nga musique na kuta nango, nga na kol na plus na bale, na tika sko na discipline, wana na nome na masangate, ngone tika la ngati lelo, masange bele te, shimbo kite na melate, noate, rien, tout na melelo côté, oui puis ça la kuiti. Whisky na force à pour la musique, il y a eu bika senga, moi mutu est pété. Mais pour moi, on a boîte, c'est rare. Parce que dans la petite nanga, vous avez imaginé, babi bien ça délire, mais il y a délire à tout. Là, on a quoi ça, 50 champagne pour des pliques. Dans la famille, hein. Pourquoi pas là, on a foutu les qui n'ont pas minerval. Au lobby et aux important pour la famille. Parce que si on a les billets bateau, balobaka 50 champagne pour un tel akimi mbanga kezong azongi tina ndako ke baksa mbongo po musicien moko azala ki wana landela balekine omona ki batanga te landela balekine omona menga lelo naza fier Romi na biso auto si sa licence leki nanga auto si sa licence
kana bambongo ya pasi mwana babaxi c'est bon petit sisi o alandi e auto zo diplôme o alandi ye pa auto zo sous diplôme comprendre mnicho to sisi marambo ba diplôme to komota la skoba kota université nana mwana otanga ale ba mona nga suta charge wana ba mona nga susu 40 champagne na boîte pona sana on en parlant de bana depuis Nathalie Pays Libourg, on a moni pe baga mariage zaté, on a moni pe otangi bana. Oza bana combien de pics? Bana mi balé moko ya moi si les na poto, moko ya mbale na kin. Deux mamans différents. Ouais. Oza moi si moko de base auto éviter que nous moi ça depuis Azali. Ben Azali mais le roi na chez pota nini musapité awa et loroté donc bato bazela na bazela. Tu es componé. Arrête. Pour comprendre que depuis que autant à Combo, avec au fleur moi c'est au bangani. Au bangani ba olinga. Ouais, ba botolanga, no banga ba botolanga. Si no te votre moi nga ko ga ba boga ba de bele ba lekinga, boga na bato lar ba ni. Na bato yo pomba ba ke votre moi sino. Yo pomba. Na banga ba be. Pesa dans moi contact au bateau, ba producteur au ba Hollanda yo bateau balingaka yo, s'il faut pas contacter pour pas encourager. 00243 89 18 71 932 00243 89 18 71 932 voilà ba ozwanga mo personnellement mais ils apprennent à vous obater so benga pona déconne on zano ko tusir no amisi o ba bengo boye ko mo ya mamutusu ko mi boleka na WhatsApp boleka boye donc ngamo na mba téléphone ngamo au moins son ensemble musarande no sala boye wana ndeti ko na kangi téléphone déjà été na kangi yango to na sisa bulo na fungoli voilà. Merci beaucoup na Dios Lusala, merci na Bernadette Masengo Flata Kitoko na Bandalo si mama Isaf depuis Kazali depuis personne va tomber tout balinga partout dans le monde. Na pesi vient nga Blanchard Kabanga bambote belé mta salindule na fele kabia masananga Rigo Bantu na pesi Sibo c'est Sadu la bambote puis Nixon Ledia na pesi pe bambote donc Nicolo na nan bongo na bango 4 bato ba moni ba solisanga be bien ba ya to boka ba na bato tangi ba sa album vient nao président ex-président de la PM album 7 jours de la semaine. Très voilà la vie nabike yaye ratarati en intelligence côté bino bozele bozwe wana ta obima bino na droite so bozele na gauche abima na droite so la droite na gauche bozana côté bino na katikati abima côté bino chobo stratégie ya muta musique parce que la maison mending ozomona nana obangisa OK non otala parce que on est équipe place outa quand les rois de la forêt aba musicien bazawa na obangisa te déplique depuis mam bingana franc rien mutate mutabangisa ngati et depuis au long maison mère est-ce que yo chose attend okuta na vie non ouais c'est okutana déjà na casino non na café musique c'est moi te bosolo li carré sans problème carré kitoko donc tout tellement aux mois tard depuis que ça vendait ni makambo que no bien alors c'est après ouais kitoko ya donc no bien na côté na fin na puis il pas continuer makamna. Alors depuis question na otuna parce que oza na yembo pour la première fois pour na bato baeba eloni sala ki no obima na maison mère question on nous répondant vraiment tout nyo tout répondre mambebele bato ba mona ke le roi de la forêt zaka ya bango ba on va passer là ina longwa bon c'est le cas nango ya na opération importante moni ermo passe monsieur ko na vie et ça peut être tremplin mon pour et ça la ke yo pour comme la stabilité mon boy voilà. Merci beaucoup na Jean-Pierre Issa, le caméraman professionnel. Merci na Ali Jabir, Boga Moroboye, na Papi Tombala, le roi des Amunda. Moïse Samnani, le patron de Fiesta, na Jimmy Chauveau, na Pessibino Mbote. Sans oublier Junior Kalonji, Oasis. Junior, hein? Kalonji, Oasis. Tous autres minutes depuis pour na Osala Musala. Mot de la fin pour la tranche na biso lelo Elenga Congo. Na Elenga Congo ba abonné tout en tout cas posé la Bundesliga ya Bangeluni ban Santu Bogo Sepela. Et ça ka rumba mona générique moko.
to salon pour na bino pour découvrir pe ba ya ba musicien bo tcha ba on pe poa et au sala bien pour na culture à Congo quoi. Voilà mode de la fin nga ya mwana. Vocal moko ya chanson oyo et sala ke oui bana. Oh batutu ba ebiango. Kano ngali we ngana koka chwa sayo. Mete boya nango salon ku zala na raison. Voilà. Depuis que oza musicien moko en tout cas na lingako makasi sans polémique. Ozo oyembi chanson ya Ferré, ya Fali. Oko m'appelle papa chéri. Oko m'appelle papa chéri. Omba 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 voilà. Voilà son. Mana leli omba na kowa ya nozi mwamba. Na leli omba omba to bandaki ngai na ye na pasi ye utabo mwana tango ngai nazalaki nanu na 13 ans yelanga nene te na nzela kelasi ezalaki nde folie d'amour ngako nakolela motema mozoki voilà. Non. Donc oui ba chanson tu ya ba frère no musicien comme héritier. Ah o tangane ko kite Yaka mangwa sauvegarder amourango voilà. En tout cas merci beaucoup to yambaki pour la depuis pomba bon monde qui depuis aza ouvert aza un problème na musicien moroté aza en bonne relation na ba frère nyonso bo soutenir album yango yo na YouTube boom la Bundesliga wana pour na ba musicien donc il faut soutenir ngate ba soutenir ba musicien kala ming te bango mo bando sa pe ba méchant ba net pour découvrir bango dans la salle oh ma bango trop depuis na oui yango na sali bango pour na visibilité na bango yango na cheloko donc ça ka ko accompagner pe ça coup de pouce kana ouverture les abato ba na katia ouverture donc to changer la société il y a donc ouverture mais tu peux changer moitié sous-titre na katia ouverture Bundesliga ça orchestre comme na Bundesliga yango faut ba découvrir ba tu ya Bundesliga pour ouverture et salami na Bundesliga. Ça veut dire quoi Bundesliga? Ça championnat mo allemand championnat mo tolobi boy na apprécier ba joueur allemand ba club allemand parce que les autres que deux clubs moro et espagnol et ralicolo mais son moni ba deux clubs en espagnol pour ba gagner ba club allemand et rali parangu ba te ba ka ka boy ba gagner ba club allemand yango na lobby tout ça na ba champion mais ba champion pe ba nyoko amaka yango bison de Bundesliga pour Tarané Paris pété aïbna boy tout à sali remontada mais remontada ko sala ngote na balo yenge na Bayern ako sala ngote na Dortmund te po Lewandowski azana ako chuba bino pe 4 bord yemoko Lewandowski donc bana nga ba loka ba Lewandowski yango to pesi yango Bundesliga donc ba champion bazana bango mais pour gagner batwana ya rali parangu bate depuis obike na mono clarté nandeli car album au sali car au vanda ita mulai boy na moni deka makasi libanda depuis yo a part musique au salani na sala ka musique donc sala comme la dekar era pour na ndule album au sali on de sombi deka na moni banda ouais pour la musique aussi musique ba kati musique na Congo musique longo depuis au que ça na zongi la balle obe tabal makasi balle au pied zali balle au pied na zongi la balle. Merci beaucoup na Elenga Congo sita munene l'équipe basi tout. Merci, ça c'était votre humble serviteur Sam Kaza du le nécessaire. Émission Oyoza pour na promouvoir promotion d'artistes et tout ya Congo. Fali, Ferré, papa oui, oui, à ça Kofi même musique Nezali, Kofi Olomide, hérité, déplique, tout le monde va jouer. Aux a besoin oyebana, oyena site oyo. Tout ça la promotion na yo to emba pour na bino déplique to kata ki en plein situation oyemba to kati mais pour na amour après ça ranango akati makamutu akangina ba téléphone aye to solo là en tout cas merci na bino tout et à la prochaine.